Capage TV. Le pasteur Denis Lessi, il faut ça la preuve. Il y a quoi se contenir comme un homme de Dieu. Ce n'est pas que baise motorosala bato babika. Nakanisi te keza baise kobikisa bato. Nakanisi te ke soro ye na émission obandi koloba Junior Azamabe to Paul Azamabe yo Pierre Gomo Santu te. Ye aika kokokisa makamna lobeno na émission la fois dernière temps to sa émission wana. Lobeno ke comme moment ba se repentir. Aye ko se repentir. Abi yes ko aye abandi cha bani asangisi ko abengi baninga nyoso. Boya to se repentir bo te yo bandana ko se repentir yo moko. Hein, yakana no zo micro bandana ko se repentir. Et puis ça la repentance sincère. Repentance sincère ba sala ngoboy. Nescroka mituka. Na mila badiamba. Na zo basia bato. Wana ndi repentance sincère. Repentance sincère ezate ke ngala yawa na bando benga pasteur Walesa. Na bando benga pasteur Mukuna. Boya to se repentir. Concernant l'argent. Bakenda ki pa Kabila. Kabila pesa kimbongo. Oh, maman eza mabe président de la République a pesa pasteur Mbongo. Mais ba pesa pe basango Mbongo. Ba pesa bango pe ba jeep. Est-ce que Mbongo oyo ndeko Kabila ki ba pasteur ndeko ba kabola ki wana biso ku tout monde ngote. Est-ce que balongola ki yango na ba fonctionnaire? So balongola ki yango na Mbongo ba fonctionnaire ndeko mona mabe. Oui, mais le mal c'est où lorsqu'on prend l'argent? Na tuni so balongola ki yango na ba fonctionnaire. Oui, ba yebisa biso que non, omoni eloko ezo sala mabe, wani ba pesa ki ba pasteur Mbongo po Mbongo wani zaki ba fonctionnaire, ba kata ki ba fonctionnaire ndeko ba pesa ki ba pasteur. Là, est-ce que tu komi ko condamner? Prière ezaka accompagner une action de grâce. Surtout une institution le roi président de la République. Pasteur Sonia Zoyoka basango Denis Lessi azo pesa ba monta ba liepa Kabila. Yango moni pas fati bazo compter baliat bangonde bazala kuna. Biso tote ya parole de Dieu na koto bangonde na présidence biso tozo bongsa ba brebi koto bango kuna, y a pas de problème. Atape soki bokabwani na mwasi boko gérer pe makambo et talibino en famille. Nakanisi ke mikolo leki to mona ki libota wana moko ya bande kwa libota abima ki asala ki be mission. Donc na moment oyo ata to pesi conseil et ko lekate pour bango nyoso balingi koloba na télévision. C'est ça. Bango nyoso balingi ba exposer vi na bango na télévision. Donc les balles quelque part ezaki plus ya télévision, ba sombi mutuka ba na télévision, ba boti mona ba na réseaux sociaux. Yango moni jusqu'aujourd'hui ba problème na bango ba résoudre na réseaux sociaux. Bundelanga na loboko na mobali. Bundelanga na loboko na mobali. Bundelanga na mobali. Bundelanga. Capage télévision en tout cas bote na ba onyo so bazolanda biso. Merci Nabino batu ebele babaki bazokotuna ngai prophète Marquis Efrata kenda wapi major prophète akenda wapi na seki bango a comment la chaîne ya TNT Marquis Efrata TV hein papa. Bonjour et bienvenue dans Capage télévision, ça fait longtemps hein. Bonjour bande konso balanda biso. Nzambe la pambola bino biso toza bien. Yeso ba télévision te na Capage TV to longwete. Oui. To ko innover mais toza kaka. Vraiment, c'est important hein. 2 mois t'es beau. Ouais bah 3 mois. 3 mois. Non 3 4. Depuis ma ramba corona to yambio te banda to na matangomba. Depuis na bisa bino ke corona ko kota te na Kinshasa. Ndele ona zongi susu na mone bande komo bazai ko lobaki no te omoni lobaki bien te. Aventurier bona boy. Na bisa bino corona ko kota te to célèbre prière. Corona pe koti na ngote. Pourquoi molanda ba témoignage non? Oui.
malem vous comprendre. L'église va le 15 et le 16. Vous dites bien pour te biso to. Bino tellement pour frapper na sima l'église, il y a un ozo mon quoi mon konzambo ka fala tia na l'église avant baba. Non, to sali 5 mois non bato baloba ki ba pasteur baliaka na mbonga mabonza, ba na mbonga mabonza mais to sali 5 mois. Sur 4 mois yango yo. Église esambela te. Tozo organiser ba service ya ko kabula biloko na église, toza na ba orphelinat ko ba orphelin to laissa to vivre ndé. Poto ya wato carburant équipe mobimbeya wato eta la capacité TV to vivre ndé. Donc il faut pas que zo basali nzambe na ba place au bato olinga ko zo bango wana faut respecter basali nzambe parce que bison so tant to za na ba problème suka nango to kendaka pasteur bondela ponanga oko critiquer non ensemble mais suka nango ato luki pasteur Efrata te o luka pasteur junior ato luki pasteur junior te o luka pasteur Emmanuel donc faut respecter les hommes de Dieu le président de la République a lobby par rapport à la date to ko respecter ti date wana a lobby ba église et fongomate mais biso to te na biso na balabala kasi baboy église fongomate baboy bâtiment de église fongomate balobi te ke na balabala motate ya te non tozui babafle to tcheli kola ba jeep to te ya to tambola ouais tout c'est l'évangélisation yesu biso to na posa mabonza te to na posa o te ya ka parole de Dieu to na posa mabonza te to te ya na biso parole de Dieu mais pasteur Sonia biba basai na nzambe so ya place akozonga bongo te pasteur Sonia te mutalobi bible ndé lobi yango te azana alobi loko moko te wana o il faut contredire non c'est la parole de Dieu une fois qu'on recevoir mosala nzambe akobi mama boko pamba te. C'est la parole de Dieu. Pasteur Sonia a interprété parole de Dieu. Surtout que bakende comme on a chef de l'État et que bazoki maboko pamba bandeko. Pourtant bazoki que chef ata yo mama chef de l'État invité Kapashi. C'est ça. Biso singa na kobengo dana téléphone Kapashi so uti kuna komelanga ko zongi déjà na ndako. To yebi ko uti pa chef de l'État. Alobi mabete. Ceux qui bapesa qui bangote peut-être bapesa bango na deuxième tour, c'est Isaac lo mo bazalande patient. Soit na troisième tour, on ne sait jamais va bien bon combien de fois. Bon bango ba to kenda kuna biso to kenda kuna te. Voilà, donc c'est un peu ça. Mosali nzambe soko yambié a ressemble toujours pour nayo, prière ezaka toujours accompagner l'action de grâce surtout soko zanango, surtout netina institution président de la République, ba yambara mutu kuna te sans pour autant mama boko pamba bango ba kamwe kaka mais ouais to kenda ko bondela a oké pas mutu netinga na zaki na famille moko na ke ko bondela na kende ki évangélisation na côté na lopango mona bondela silisi na la bima bana bakayenga na pantolo ba bisinga papa banda lobi to liete na kuti mama moko na bana ozomona yo ebisa mama na sala action de grâce non bana déjà ba le pasteur depuis l'hôpital liete so mutu azana ngota azana ngote mais soki boyambi mosali nzambe et ki bozana yango prière ezaka accompagner l'action de grâce surtout na institution le roi président de la République pasteur Sonia zoyoka basango de nile sazo pesa ba monta ba liepa kabila yango moni pas fati bazo compter ba liet bango nde bazala kuna biso tote ya parole de Dieu na koto bango nde na présidence biso tozo bongsa ba brebi koto bango kuna y a pas de problème avec mukuna si vous sali rassemblement ba pasteur ba ketala non ba pasteur bazota la évêque ba on a émission pe Mimi Chibola na Israël Mutombo yende ko Israël Mutombo na kanisi que lorsque évêque a porté qui plainte Nandeko Kabila directement il y a Lubaki aussi que évêque a koleka suna be mission parce qu'il faut justice à ça là musala na ye ndenge loi ezalaka mais Chibola a porté plainte na évêque bakangie justice na se prononcer te oyambi sou Chibola na émission na yo ça c'est comme si ozaki no peka na kan bato babande ko tindiki avec na prison donc quelque part aucun ko yamba Chibola te tant que justice s'est prononcée lorsque justice s'est prononcée que non évêque aza coupable en ce moment ceux qui bato musu bako boya que non évêque a coupable te bako yamba Chibola parce que justice s'est prononcée mais tant que likamboza na justice oyambi Chibola bato nyoso siko bazo croire en tout cas ba vinsela qui est revolver est-ce que penda Chibola bon bako quitter ko violer déjà ceux qui ezali kamba viol déjà viol les alakate na histoire wana ezana makamo susu bazaki na ba relation ko landande bazo solola ndenge azo expliquer aux hommes que vraiment kotaka na bureau évêque ayebani na évêque en tout cas infraction bisoté eza ba avocat bango nde bako landela ko yeba ko bisa ba infraction et puis juge a ko se prononcer et bisoto ko obéir na loi to na mobeko to na condamnation to na acquittement au juge a prononcé mais quand elle a déjà dossier viol les anangote viol les ala nangote mutu pe ba viol kazana joana te mutu ba viol ganga ka ayemba kati OK donc Nzambe a visité bango parce que tikala koyeba que to uti lelo te na makambu ya ba violaki
Vous connaissez l'histoire de Joseph. Oui. Lorsque Joseph, na Bible, moi c'est à Potiphar azo bimane lamba libanda. Joseph alinga violenga. Batunyo so bazalaki na scène wana. Tango Potiphar aye, babenga bato ba vivre scène banani. Ba témoin oculaire. Oui. Alors, ba témoin oculaire balinga ba lobanini. En tout cas, papa Potiphar biso moto moni. Joseph alinga violer mama bini lamba mbangu kuterez mangana ya. Mais vérité zaki yangote. Mutu ayeba ki vérité alikambone zakaka. Yé moko la femme à Potiphar, Joseph Nanzambe. Mais tout le monde a dit que Joseph a été prison pour aller violer maman. Mais vérité zaki yangoanate. Alors, bango mi balende ba yebi na vérité. J'ai déjà se prononcer, mais biso to yebi que justice Nzambe pezalaka. Évêque Kaza biso to yebi le roi ma santé. Moi je le connais comme homme de Dieu. Comme je suis homme de Dieu, j'ai toujours demandé na bande ko na biso ya seka ba soutenir rien na prière. Nous également soutien na biso prière aux angate parce que muto yebi et bandelina suka likambwana ezanzambe. Donc ndeko Petibola na côté na yepe mona ke évêque Inouï. Bon, nakanisi que nakanisi que à mon avis la boutou, voilà. Donc nakanisi que nakati ya dossier wana ya à boire et à manger avec le temps est un juge et qu'on détermine les kamna les kambo na place na yango et biso tozo continuer ko bondela et que parce que dossier comme ndenge comme wana ndé batumsu batiki ko bondela non, on va continuer à prier. Je crois que assez comme Mbappé zo bondela bazo bondela pour un pasteur Nabango qui est l'évêque reconnu dans notre pays, beaucoup de respect. Bon, Nzambe a visité Bango, dossier wani ko manasuka, ba se prononcer et puis juge akoloba ndé baton so ba Hollande. OK. Amen tozo ke nango vraiment bien moto Nzambe mona yo apambola yo et puis na sepeli koya a pona bato ba repentance basé belé to ko tana pona mais au moni histoire ya Peña na mai karambia en tout cas bani ko tikate oh le soki mobile asali boy moi c'est que tone fois ça le mo betandika et ça l'actualité et tout au moins yango ndenge nini yo non nous ali non moto Nzambe mo zupe na molonganité bino bonika ko kende ko zawa na mikili ya poto ko kolanda tai kolanda boy le kola bino monde bolo ba pagano yango papa biso ko faire na raison pour le baké bato mokili na biso to zaka ba sentiment moko to sala makambo moko tout le monde sous SOS ya mwana ya musana Nzambe et pas maman Peña likolandisa mana itando lisusu ko esali vraiment kitoko te il faut que pour moi si bolingi ba o bazaka na intercession te bolingi la Bible pour yo moko bongolisa e bon nakanisi que ndeko Mike eza dossier moko boye aujourd'hui aza pasteur qui est frère lelo na moni ba benge pasteur bon na mona consécration na été mais na moni azo kamba batu na église aza déjà mokambi na lolenge na ya mosali ya Nzambe nakanisi ke na pesa ka conseil avant makambo e banda nyoso e moto e pela be monsieur salama. Je crois que na salara be mission pour na pesa conseil to sala be mission na yo to sala be mission na ndeko Alvin pour na ko que foyer na yo moko ko batela makambo na yango ata pe soki bokabwani na mwasi boko gérer pe makambo et talibino en famille nakanisi ke mikolo leki to mona ki libota wana moko ya bande kwa libota abimaki asalaki be mission donc na moment oyo ata to pesi conseil et ko lekate pour bango nyoso balingi ko loba na télévision c'est ça bango nyoso balingi ba exposer vie na bango na télévision donc les balles quelque part ezaki plus ya télévision basombi mutuka batie na télévision baboti mona batie na réseaux sociaux yango moni jusqu'aujourd'hui ba problème na bango ba résoudre na réseaux sociaux sikoyo l'affaire est sur les réseaux sociaux je crois qu'ils ont na batumo bo na mona bango bazaka disponible et on gérer makambo ba réseaux sociaux moi je peux donner conseil na batunyo so ba olanda biso que lorsque Moutako m'a rappelé à la choix, il fait Moutouana aïba que mariage est une institution divine et ensemble. Et ça, dans le côté qui organisation mondiale de la santé ou au Ninda organisé, il faut que pari ensemble et la makasi ou le koyo langage ensemble. Approbation divine mon en a choix aux osala. Le pasteur a cause s'est trompé. Pasteur a cause s'est trompé, à cause la péchoua et ma bé, pasteur a cause quoi peine ndenge moko PCR moko bondi la cause la péchoua ma bé, à cause quoi peine faux pasteur parce que le pasteur ne sont pas baza vérité. Mais lorsque déjà boké na église ba pambo libino, c'est là où il faut faire très attention. Vous voyez après les divorces ba vie ba to belé bebaka. Ba ne belé baza victime ya ba divorce ya ba parents. Divorce mais maka toujours ba problème.
et divorce c'est une malédiction surtout ba divorce oya lelo boke pena na église mobala yebi kinde to bala na obala mwasi ko apona zo mukanda soit mwasi pa yebi kinde to bala na garçon ezaka apona zo mukanda mais ole basukata na la mérite ba yena bango pe liboso nzambe parce que bible ezolo ba mieux vaut pour toi de ne pas prendre un engagement que d'en prendre et de ne pas l'accomplir. Est-ce que toi boyena misu na nzambe ba imposer bino maboko wana yo ozolata alliance ozolo ba misu akolala pour les meilleurs et pour les pays. La Bible dit parte na maloba na yo sur tes paroles au cause la justifier pe condamner au condamner no vie na yo pour les meilleurs pour les pays lobinyo sokoloba ba imposer bino maboko na présence na nzambe ba c'est l'alliance wana non bolamuki na tongo lokwa shozoki mukanda lokwa obalaka de joy ba ko zako bala na profia mukanda zoki de mukanda o divorcer na ona facilité o créer na yo makam na yo moi si pas à créer na divorcer salami nango mais vous êtes maudit boza maudit déjà à partir de là boza maudit kolandi sama ba sauce ne ko na zo tia na internet pour basunga mwana na été mwana zana bumboti mwana zana papa na je pense que na niveau wana et mon anakeza ba chantage parce que le pasteur wana na azana bereur na ye déjà ba itala bereur na ye bison soto condamna kai to côté la qui pepenye to lobaki en tout cas makambolo ba suiza ya solo en tout cas les bandeli en tout cas moto nyonso à côté la qui to sala be mission pour na obete la penyel maboko ko lobaki basi musuba zo courage à ko dénoncer on ne peut pas faire une femme oyo balibongo mais est-ce qu'on a niveau to komina ye eza ba chantage peut-être bon mukileza na ba réalité nango ndeko wana pe pasteur Lelo pe aza pasteur ou aza plus président à pembedi président de la République hein moi si pas moi si à kovanda talibon aza pe pembedi kuna moi loko ezate kuna zo remplacer nga voilà donc il faut au moni non voilà mais ça non ba chantage ndeko wana yemo ko yebiki ba chantage parce que ndeko mai que je pense pas qu'il y a ko kanga mutema pona ko lande mission ne moko na tala ki azo que vinanga mbeza bana nangai mona ki mission wana na bande ko talango nakanisi kako abandonné ya ibanate bon ceux qui parlent de mission oyo d'abord bon na kotindela yo yo tindela ye yo moko tindelela na nina ye na profiter pe ko bisa ndeko mai que ba propos oyo ezo lobama to ba chantage oyo salama il y a beaucoup à quoi arrêter yango aibi moi c'est ne koleka biso donc ceux qui ont $12,000 à sala mbongo atinda ba soigner moi et puis c'est tout ah ouais. Merci papa Motola Nzambe Nzambe ya mona vraiment basé na Nzambe onyo so bazoko pene ero ole otanga Bible azo kota na réseaux sociaux en tout cas botika ko kitisa ko ndima ya bana Nzambe za vraiment kitoko te papa la biso Denis Lesi alobi amela radiamba te bango bazora pena mbongo surtout série ya China Rambo banda ko zo pena mbongo ebele bozo mona te ke terrain bozo mema biso nande bazo lo ba pasteur nyonso baza ba aventurier bozo mona te ke ba makiona banini wana o nyonso ezalaki ya liboso wana toyebi mafuta elongwaka pe nyonso elongwe to ndenge nini kana eza ndenge nini non ya no na biso non nakanisi ke pasteur Denis Lesi il faut ça la preuve il y a quoi se contenir moké comme un homme de Dieu ce n'est pas que baise moto ko sala bato babika nakanisi te ke za baise ko bikisa bato nakanisi te ke soko ye na émission obandi ko loba junior aza mabe to Paul aza mabe yo Pierre ko mosantu te ye aika ko kokisa makamana loba no émission la fois dernière temps to sa émission wana no ba no ke comme moment ba se repentir aye ko se repentir yes ko aye abando chabani asangisi ko abengi baninga nyoso boya to se repentir bote yo bandana ko se repentir yo moko hein yakana no zo micro bandana ko se repentir et puis ça la repentance sincère ba sala ngoboy nescroka mituka na mila badiamba na zo basia bato wana ndi repentance sincère repentance sincère ezate ke ngala yawa na bando benga pasteur Walesa na bando benga pasteur Mukuna boya to se repentir yo se repentir nanu o pesa pe baninga courage ba se repentir ka tout est yango batu dans l'église no yo te baninga venez repentez-vous le royaume d'ici est proche yeso azoya banda sko na yo moko sala ngona loko lingaki o sala appel na télévision yo sko sala non repentance ya yo moko na télévision après baninga pe bakoya yo sali non te concernant l'argent bakenda ki pa Kabila pesa ki mbongo oh maman eza mabe président de la République pesa pasteur mbongo
mais bapesa pe basango mbongo bapesa bango pe ba jeep. Est-ce que mbongo oyo ndeko kabila ki ba pasteur ndenge bakabola ki wana biso ko tout monde ngote est-ce que balongola ki yango na ba fonctionnaire so balongola ki yango na mbongo ba fonctionnaire ndeko mona mabe oui mais le mal c'est où lorsqu'on prend l'argent na tuni so balongola ki yango na ba fonctionnaire oui bayebisa biso que non omoni eloko ezo sala mabe wani ba pesa ki ba pasteur mbongo po mbongo wani zaki ba fonctionnaire ba kata ki ba fonctionnaire ndé ba pesa ki ba pasteur là est-ce que tokomi ko condamner parce que mabe za wapi bazwa ki mbongo campagne zo ko s'organiser bango moko bakenda ko sala prière nzamba kitela bango mbula to na ebisa ki o ke faut ba se repentir tala bilembo ya makambo na ebisa ka yo que butu moyi mboka o ezana ba problème spirituel mboka ozana ba problème spirituel ozomona ke basala nzambe basangani bakende ko bondela mais basala nzambe bano bateya ka biso Jésus Christ bandimi basangana na ba bouddhiste yeboko pasteur Denis Zalo be ko sala le côté biso nde to sangana ki wana to sangana ki kaka basangana baki donc na batu nyoso balobaka ke mam pa vite za nzambe bakende ko belela Jésus Christ donc ba koto ba ko invoquer banzambe na bango mabe koto yango moni mvule beta wana première prière pour la nazolo bano que le Congo a des problèmes spirituels le président de la République actuelle a lobby que non azo dédier mboka pa na nzambe mais au basala ki wana yango babenga dédicace ba s'organiser encore ba yesu na ba pasteur je crois que pasteur Sonika Futa tour wana zalaki azoki mbongo lo bakite ya tour ndeto yebi ka zuité pour azuiter mais tour wana zalaki azoki pe asalo baki yango ke bazwaka nyonso OK d'accord OK bon c'est des années bazwaka il y a pas de problème mbongo ko zuiza na ngoma bete baza ba ministre alors bako pesa bango mbongo il y a pas de problème mais tala suko prière ya mi balé au basali bazwina nous prière bakomeli président na kai ba pesi président papier atanga prière président d'azolo bake maloba nyoso elobama o nyoso j'enlève malédiction non waneza musala ya sacrificateur mboka oyo mobutu abeta kan na se aloba s'il faut faire les accords avec les diables toko sala yango pona unité ya mboka oyo ba accord na diable salama eza makambo ko sakana te avant ba pouvoir ko mana ba accord banda non na diable avant le loto vanda neto vandi boyo accord nini yo accord de parti politique yo avant ba accord Mobutu kolo ba accord na diable et puis c'est un prophète Mobutu si vous ne le savez pas c'est un prophète aloba ina simana et délige goya et délige zo malembe ko dollar ezena 1600 to komi dollar comme na combien 2200 2300 na 1600 ka lobia oui. Oh, délige. Le Congo a des problèmes spirituels. Mboka Oyo, il faut que l'aspect spirituel, il faut que ba autorité, oui. Ba luka ba sala nzambo bazana révélation sur ba secret spirituel où ils ont compliqué Mboka Oyo. Après ba ko sangisa na ba capacité na bango intellectuelle, nde ba mon évolution. De ce batika liona ka pona ko zwa koloba ki macroéconomique, ba loba ba terme nyo so bazoloba. To continuer na bino quand toujours continuer. Les Congo a premièrement des problèmes spirituels. Vraiment. Ba ngana CP là ton qui président de la République a organisé prière pour ba dédier mboke pa na nzambe. Na biso ki na cha RTNC depuis tongo na longola te na vandika na ozela. Comment est-ce que ko salama? Total arabe président ya tangi prière et si li ba pesi maloba na ba pasteur ba banda bango sala beloge. Président Oumela yonde makambu, président na yokindi na yambo na nzoto. Allez, musique pe bandi frère Matoa bandi ya Manuel pe prière ici. Non. Prière il y a dédicace. Oh bazo de diembo ke pa na nzambe. Yango zala ki prière o elinge banda premièrement na repentance. Elinge suko na repentance te. Yango elinge kende na réparation. Le Congo a des problèmes à réparer avec Dieu. Le loboko crier na bino tel, asali boye, ministre tel, gouverneur tel. Yeba ke ba gouverneur na ba chef mususu ba nyoko la mboko eza punition nzamba pesa biso. Eza na batu mususu ba okamba mboko ba nyoko le biso. Je vous dis eza punition nzambe. Aujourd'hui je vous dis. Et basali prière wana sans repentance, sans réparation. Basali ka prière à délivrance. Et prière à délivrance ce que salami sans repentance, sans réparation, zéro. Ndelo basalaki. Après wana prière ici. Ba dédié mboke pa na nzambe. Mais babandi non ofungola babar. Mais ba dédié mboke pa na nzambe. Non. Nakanisi ke na bar ko one ko tati. Mais l'église n'est ko kota. Il y a pas de problème. Bisoto autos ça. Va protéger dans ba na nzambe. Pardon? Va protéger dans ba na nzambe. Te na yoki ba lobby parce que ba bar za balier commercial. Na ndibite ke batunyo so balier na bar, na ndibite ke batunyo so bazana ba bar. Et puis ba bar bato belé bazote kana ba mansanga na ndako ba ko vivre na bango. Omoni, nous ne sommes pas contre, mais tout cas moi kaka, mboka ba dédié pa na nzambe, bar nde fungwa biliboso.
est-ce que bar wana fallait ça école tout comprendre bana batanga ba maître ba koyeba ndeni ba kocha bana poke ba tout anate ba zatana ba masque mais na bar bisika bato bazo bina ba transpirer ba okota na douche ka moko bazo ya mana na nzoto porte boîte na mon rapport moko zaka ozomona on dirait li dessous mais ba de Dieu mboke pa na nzambe bon gloire à Dieu vraiment mais ce que prière et salami sans repentance sans réparation yango moni prière on dirait ça na befete de la raison matakaka donc le président de la République na époque na yépe il faut marquer époque na dans le sens que il faut ba lukapi ba homme de Dieu bazana ba secret spirituel en mboka bon ça va on parce que bino peut autorité mingi na ba évêque ba portrait ba to bazana bango moko ndeka non omoni ka ndenge be monsieur zo sala maboye ba lukapi so na makamususu ba ko lukapi so pesusu OK ce qui peut ba moni bon bango te bango bana nous na ebité bino mo ba terme mo penga wana to biso to lingi plus ba o kombo yebani wana pas de problème bazupe ba Saoul peut a message Josaphat ndengana pour ba kendo kufa na y a pas de problème bakena ba Saoul y a pas de problème mais l'essentiel que message est lekani message est lekani pourquoi toujours ba que lorsque message est lekani c'est très important que ba ke ba aspect spirituel il faut pas qu'on néglige yango parce que monde des okambama d'abord tikala koyeba que même aujourd'hui nazota la ba documentaire il y a bateau ba outi na franc-maçonnerie o ba bimi kuna bazoko expliquer ba réalité okomona ke bazo sala effort ba kota même na kati ya ba ensemble bazo ba poste les influents pour que ba voter ba loi ou ko permettre bango homosexualité pour la mokana tongo moko ba votango awa en même temps ba chrétien bazo rêver en même temps ba chrétien baza distrait ozomona na niveau to komi oyo tant que le président ko Didier Mboke pa na nzambe to sepelaki mettons total prière et kindaki mo bongo mais bako bande la prière parce que président de la République a mona na lingi prière soka zaka chrétien gloire à Dieu a lingi prière zo mona na soka zaka chrétien gloire à Dieu donc bako bande la prière on bako bande lango et puis une prière vraiment ya ko réparer parce que on ne peut pas bâtir un pays avec des cadavres dans les placards et neto loba wana este bazo boma batu makilezo continue ko sopana alors Zamba yebisaki Caïn la voix du sang de ton frère crie donc neto vandia prière basale na stade et ko simbate parce que ba makila ya bakapangala ba makila ya ba roussi mama ko sakana na nzambete donc lorsqu'azo bisa Caïn la voix du sang de ton frère crie nazo biso ke makila bande ko na biso iso ganga nanu donc ba aspect ya ba diplôme ngara tanga ngara za diplômé en ongonga nangote ongonga ya koluka nanu nsambe amen et puis koluka ko sala pe commission moko ya repentance oui kamba mana basali na nzambe omonika na époque na yo ya président sala commission moko basala nzambe ba permettre batu nyoso ba détourner mbongo ba ya ko se repentir bazong sa nifisi kendam après ba koyate après commission d'enquête bandi ba bandi ko kanga bango nazo biso makamba solo parce que ce qui président actuel na époque na yalinga boko na balion na kati ya jardin de bazaka 5 te bazaka ya mwasi na ya mobali poso boye bolaksi bano moni wana lion ya mwasi baliki moni wana lion ya mobali esili soki bokuti balion bakomi 5 na parc wane ko panza na plus tard et ko bukana balion bakobima bakolia batu c'est pastoral. Merci papa, en tout cas, tous ceux qui est non, vraiment bien, tous ceux qui est bien. Merci en tout cas, tous ceux qui est bien. Nous avons pas pambola bisonio sur tous landa penza, l'ilobanaye à la lettre et puis à la loupe. Papa, va déconfiner Gombet. Tout coup t'as noté depuis va déconfiner. Tristesse bon, ça à Gombet kuna. Et on s'arrête. Au moins il ne va pas dire bazandu, va. Attaque non citoyen congolais, ça va. Ou on dit 24, ou on dit kuna, ou on dit on continue que il faut pas y souci à peuple. Parti politique où ils ont un pouvoir, ils ont un parti social. Il faut en tout cas ça la preuve et au tali ça que peuple a souffert makasi. Le gars a déjà barré fongwa minango. Ba fongwa la zando. Babanda ko landela maka moko ya ba contrat oui mais ba fongwa na no bato bazo souffrir babanda na côté kamale malembe ndenge moko pe mboka eza nango na mbongo bakotonga marché mosusu mopanzi na baterrain mosusu batina no batukuna koto batongi babongisi l'essentiel ba mama wana ozomona baliaka wana c'est ça bazo souffrir ba utina 5 mois
wapi ba misu ba futi ba loyauté donc ba problème wana nyonso biso ndeto ya marabat na bureau to yebi yango si biso ndeto ya marabat na bureau to yebi comment est-ce que peuple a souffrir biso ndeto ya marabat tant bato bazo expliquer yo ezana moto musu tant bazo expliquer yo vine ozo comprendre que o eza souffrance mboka moto musu pe ozo talobité o eza ba démon eza mfutuma ouais yo quand bato so ba souffrir eza ba démon si c'est France pena mboka azana épée délivré mais problème na eza que azana mutu ta ko komisa ye place moko boye ba présenter kaza ta licencié vraiment on a izaka bana ya ba alors on a recommandé mutu yena nya recommandé c'est ça voilà donc na yebike na mwangonga mukie oyo nzamba permettre encore to respirer to bikana président mususu ya sika oto zana ye to yebike président aza président yoka kapenza a changer maka mususu avant que peut-être ye PACD bonga na mutu mususu pour y azomona na déjà kazana ye mutu moko boya azana azalingani ba problème te ce qui a construit mandat ici azomona na déjà ka kopesa ni pe mutu mususu bandi na epé histoire ngo pe bandi continuer président sortant président entra et vous allez prendre honneur pour na mboka na biso. OK. Vraiment, ce qu'on va live sur Instagram, mais ça m'a ndengeni. Vous avez Instagram parce que vous avez mis une page officielle dans Facebook. Oui, prière et ça là na Facebook. On bazo landa prière chaque 22h, officiel en direct. Bazo benga partout. Prière et ça là na page na biso ezali prophète Marquis et Frata. Mais ces derniers temps, ba live na biso prière et ça la makana YouTube ndé bande ko ba ota la biso. OK. So komi kaka prophète Marquis TV. Prophète Marquis TV, on retrouve chaîne, on s'abonner, au Kolanda directement, ba prédication, au Kolanda pe ba adoration, il y a ba chanson au Izakuna, plus ba prédication ezali, ba exhortation ezo salama, prière, ba cas difficile nyonso, intercession ezo bondela, toza semaine mo église, semaine mo ngomba, semaine mo église, ti église fongwama, tozo continuer ko prier, bandeko bazana ba problème, bandeko nyonso bazolanda biso, toza na service moko to te ko silisa ya repentance, to continue service mususu oyo tozalaki na ngo ezalaki le sang qui est sur ta tunique ne pas le vôtre awa to tu ko fungola sous service mususu ya makasi o ezali ce qui est à moi est à moi. Je crois que bandeko yo ba kolanda ngo ba kozala vraiment ba ko bénéficier pe ba ko témoigner nzambe lo lenge bandeko mususu pe bazo témoigner vraiment. Merci et puis moi gentil na ba balandi biso lelo pour na actualité lelo pour l'espace lelo. Oui, il a mis sur na plateau Kapage TV. Zamba lola pambola bandeko nyonso oui na kimi binote pour na moni ozo lo bandika ya Marquis Télévision. Ya rosaranate. Te nzamba bateli biso et senga ki pe quand même bongo nzambe wana pesa biso quand même makoki que na kata Kinshasa évangile pèse à la propager oui to souffrir to souffrir na ko louer ba ko futa ba chaîne monsus na télévision ba pèse 30 minutes y na parole mais moi yote na 30 minutes maintenant là to za quand même na kimia maté au na Marquis Télévision il y a chaîne télévision à Kinshasa et l'équipe na Marquis Télévision à YouTube et l'équipe na Kapage Télévision ben mission Kapage ko banda ko na Marquis Télévision donc nous sommes là nzamba lola pambola bandeko so balanda ki biso yeso abateli biso nzambe akanisela bango na yebi que tozokota na mois d'août où ezali mois de changement chiffre 8 eza chiffre ya changement lorsque Saoul a longé na bokonzi na désobéissance na ye l'Éternel Dieu akende kozwa David aza 8e fils Esaïe ye muta changé ki pouvoir au moni 8e mois oyo eza 8e mois moko boye extrêmement dangereux ko remarquer makambele ko changer na mboka mouvement moko ko salama même na pouvoir en place même na gouvernement en place on comprend que beaucoup de choses vont changer et que l'équilibre mato ya bato mais Dieu nous avait dit et ça na 8e mois oyo chiffre 8 comme ils a déjà chiffre à changement makambele ko changer même yope mutozo landanga yebisa nzambe na service oya ya 8e mois nzambe a changer makamonanda ko na yo pouvoir ya Saoul ko David Bible zobenga l'homme selon mon cœur alors tika nzambe wana a visité na service oyo ya tozo sala na mois d'août pouvoir ya kindoki ekoya Jésus-Christ a régné parce que lorsque bazobenga David na Bible l'homme selon mon cœur nzamba bengi l'homme selon mon cœur te pour David ayeba ko senga pardon te nzamba bengi l'homme selon mon cœur parce que Saoul tanga zubo konzi nzambe te mutaponaki Israël nde balemba ki bazali na posa ya roi basengi pesa biso roi biso peto lito kamba malwa bato mosusu nzamba bisi bango tala roi ba tchaki na mukongo ba futaka ba taxe ma o te biso pe alors nzamba tindi Samuel
Zwa Saoul aye a commis mokonzi. Mais David Nzamba bengi l'homme selon mon cœur parce que David est là qui choisi par Dieu. Nzamba zo dit sa prophète Samuel, va chez Isaïe les Béthélémites, j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. Il était choisi par Dieu. Et voilà pourquoi à cause de l'homme selon les cœurs de Dieu encore, c'est parce que aussi David azali mwana oyo azobima na lignée ya Jida, Jida azali mwana ya Jacob, Jacob ava kufa ebisaka Jida, le sceptre royal nzeta bokonzi ne s'éloignera pas de ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alors na lignée ya Jida David ayeko botama na nzela David Joseph abotami Jésus abimi yango Bartima bengi fils de David, aie pitié de moi. Donc David aza mwana oyo azobota mazozo wa pouvoir oyo la kamela kala na koko na bango yango moni na kata service oyo ce qui est à moi bande ko belo nzamba pesa bino ba promesse papa nzamba na yoka ba prophétie bien vie nanga makambezo changer kakate nazo mona y a pas de changement nazo benga bande ko barataki même service wana boli kana ba repentance na bonde la pona yo makambe ko changer na vie no kota to nzambe après prière à repentance auto zo sala parce que service à repentance ici mais on continue en privé. Ouais, parce que tant bande ko ba ko lukabiso mingeza kaka pasteur nanga nazo la 8 ans yo viezo simbate bitumba famille nangai malade mais zaka passion mona mutaya lo pasteur na ko luka ona bimana mbaya batu na longola bazemi pasteur ndeko moningawa na détourna mbonga batu na iba mbonga batu ba voyage na escroka wana batu baloba ngoti ce qui fait que moni batu bazobondela na ebite so balobela basango na ebite mais batu bazobondela nguya nzambo ndirezate parce que repentance est à prêcher. Bon, ils a prêché mais la repentance sincère des a prêché parce que vraiment il y a la différence entre une repentance et la repentance sincère, c'est lorsque la personne assume ce qu'il a fait et demande la miséricorde de Dieu. Également Adam et Ève singa kinza basala ki repentance sincère. Donc Adam et Ebi sinzambe za moi si opesa kinga yimta sumuki singa moi si akize nyoka repentance c'est la mitezaka loa ba s'excuser. La mort s'est infiltrée à cause de ça. Mais lorsqu'il y a la repentance sincère c'est la repentance de David, psaume chapitre 51. Il se repent, il dit Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Mon péché est constamment devant moi. Pourquoi il a dit que j'ai péché contre toi seul? Parce que l'issoumu ya David. Et quand Nzambinda Moné Kazu, moi c'est à Batou, ils ont en privé, j'ai péché contre toi seul. Pour l'issoumu pe, un scandale sur les communes et commis à Batibola. On est commis en public, ils ont quand même moi volume. Mais ceux qui ont combattu David Azul, j'ai péché contre toi seul. Donc j'appelle les enfants de Dieu, oh, ils sont malades, ils ont une maladie incurable, ils ont botate, makambezo simbate. Service à délivrance, ils ont ça ma maison bandana repentance. Décide-toi de faire la repentance sincère, la réparation et na ko bonde la pona au témoigner Zambé. Na ebi kende ko moko azola ndanga zoloba. Prophète ngasi na sala repentance te. Sala repentance sincère. Qu'on s'excuser peut-être, on s'excuser, mais repentance c'est qui sincérité. Parce que pour nous clôturer, ce qu'on peut singa une minute, n'a expliqué encore que tout le monde a repentance sincère, moko ya mona mobali moko Bible zolo ba ki soit kota nanda kunaye, il s'appelait Zaché. Lorsque soit koti nanda kunaye, cet homme présence ya Yesu nanda kunaye, mais la qui est changement. Présence ya Jésus nanda kunaye, mais la qui est lobi côté. Mais lorsque Yesu déjà balié basilisi mama Zaché maya malili bon Pierre zosa kitokende bakomo bima Zaché bi Yesu zela au monde naza ndo ki baoga ngalibanda prêtre naza prêtre te bilo nyoso na yiba bilo nyoso nescroka mais loko koti nanda kunanga nazu quand même décision na sali repentance bilo ko ezaya mabe mais nasuki wana te akena réparation abi na sali repentance ke biloko za mabe nzamba limbisanga mais nazo réparer na ko zongisa biloko wana le quadruple Yesu ayebisi Zaché. Aujourd'hui le sali est entré dans cette maison le biko kota nanda ko wana parce que Zaché asala ki repentance pa ndima ko zongisa biloko abato amen sko ezana bande ko basala repentance mais basala réparation te il faut ba le kana réparation ba bondi la pona bango po ba mona loboko na nzambe parce que miracle et comment on dirait miracle zo sala mapete. Mais lorsqu'il y a la repentance, bandeko baleki na ba repentance sincère, baleki na ba réparation to bondeli pona bango ba mo leboko na nzambe. Je crois que à la prochaine fois to ko fungola sous la repentance sincère, ni bandela corona na ebisa ki ba pasteur ba se repentir, gloire à Dieu na moni pasteur Denis le saye déjà lobiki to se repentir. Mais na ebité so baza combien pour le bien pluriel. Abibu to ba pasteur ta alo ba pasteur to se repentir. Na ebité so baza combien. Yenda ko zana liste na bango. C'est pas tous les pasteurs ne peuvent se repentir. Donc, Nzamba Zoka Lukumo pour Yandimi,
Ce qui a bandi, bah me souper peut-être bagoya. Il y a bandana quand il y a ce qu'a bandi et si li batum souper bagoya ba se repentir et puis grâce à Nzambe kozonga na l'église na bango po biso grâce à Nzambe zali Nzamba zo sa la biso bikamwa. Amen. Merci homme de Dieu. Prière pour nos kabona. Nzambe alola a kanisela bandi konso balandi biso. Amen. Ozobela ozana douleur ozolandango ozobotate na kanisike na ko présenter au kaka le nom de Jésus-Christ. J'ai pris à ma qualité de l'oracle en ce moment que yo mutozai ko bela ozobikaba impuissance ozobikaba fragilité stérilité blocage ba hernie discale maladie nyonso ténèbres imposée likolo nzoto na yo à travers cette prière je libère le feu de Jésus prison bakotisa yo et bukana ama esprit na yo et bima au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À travers cette prière, douleur ou anisila, tango zo la mokana tongo, onyata o tambola, o tato la miracle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci en tout cas, Namoussaï Nzambe, prophète Marcus, Ephrata, vraiment, vous s'abonner, pas et que ça là vraiment bien. Bah, on y a besoin de Namoussaï Nzambe, vous bien à mingi, numéro zawana, tu combien en kuna, en tout cas, merci mon Nzambe pour l'attendre aujourd'hui pour la capacité télévision. Tu musika na yo. Attends, tu na beta ndika mais so na kanisi na zonga mutu. Vraiment. Merci na John Mystique, merci na Balandi Biso pour les autres sucres. Mona ndoki. Bima na ebiso bima. Bima mona ndoki. Nabaki na ndaku swati yo, swati nga. Bima. Mama boma mama na yo. Mama boma mama na yo. Ale bima kende. Na lobi kende. Capage TV.